Ndeko nanga wanda tala tayo moko tala ndeko nangai tala boy tala ba papier nanga nyoso biloko nanga ba résidence permanente biloko tout akati na ebisio liboma tala ngai ndeko nangai tala liboma na ebisio liboma wanda liboma tala. Salut, mbote la famille, mbote bandeko nyonso o balanda Irsil Botelwa TV. Bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na bino nyonso esika bozali. Wana boyebi déjà bonjour, bonsoir et dépenda kaka na air oyo o kolanda émission na biso. Lelo to eli bino triste nouvelle, to eli bino likambo oyo eleki na Afrique du Sud Cape Town. Nini ezoleka na Afrique du Sud Cape Town bomoni na teli bino photo ya mama wana bomoni pe na teli bino photo ya papa na biso oyo. Alors papa na biso oyo amemi na kaka ngambu moko boye kaka ezangila nango mutu na makolo po kaka alukaki abeta mwasi na ye makasi kutute me kobeta kaka ya bongo kaka ndenge ezalaka me comme baloba kaka ke mokili ezaka na bamambo ebele mutu soki si aza envoûté soit mutu soki likambo ezolanda ye eluka kaka mutu nini oyo akokwela ber bandeko nanga lisolo oyo eza triste lisolo oyo eza vraiment triste histoire. Alors ceux qui ont balano ya liboso otombe na Irsil Botelwa TV ou s'abonner ou commenter ou liker ou partager l'émission na biso et au sala malamu mingi. Donc ande tulubaka abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala malamu mingi. To elibino histoire oyo to yokobete la bino likambu nini lisolo nini oyo eleki na Afrique du Sud Cape Town. Bandeko nanga vie eza compliqué tant tozokota mabala surtout basi il faut beaucoup prier tant tozokota mabala surtout mibali pe il faut beaucoup prier pour na ba foyer o tozaka nango il faut beaucoup prier pour na ba famille o tozanango ba famille mibali ba famille mwasi alors il faut obondelaka makasi to ebite diable nini o alandaka tant aussi des familles esangani ezangala mamambe belé oyo ebotaka na kati. Mutu mususu omona akanaki na eko kufate mobali mususu bomona akanaki na epe kobeta mwasi te mais omona eyana likambo moka ya diable moka kotuna e pousser kaka mobala beta mwasi letanga kosimba mwasi kaka boepu mwasi akufi basi mususu omona zaki na bien mais envoûtement ya diable moko boe e pousser kaka luka makambu eko matina niveau basimba na nzoto po liwa ekota yongo bandeko nanga il faut beaucoup prier bandeko nanga il faut vraiment kubondela ya makasi il faut kubondela rapona ba foyer po diable azotambola makasi bandeko tokomi na fin tozokoma na fin de l'année kalezalaki omona mutakufa abeli ba demo bazaki na stratégie moko kala avant mutakufa omona mutu abeli ti ayeko kufa mais na monde lelo diable a changé. Diable a changé bandeko nanga stratégie changea et comme omona mutabeli te batu mingi ba okufa kana ba mort subite batu mingi ezaka akoyaki akufi batu mingi ezaka ka akoyaki boy akufi kutu babeta kiye kutu mobala simba kiye kaka boy kutu mobala beta kiye ka boy akufi ba makambo yo ezosalima mingi bandeko mibale bele ba obima ba victime ka boye asimba ki mwasi ka boye mwasi akufi mibale bele lelo ba osa ba prison asimbika mwasi boye abeti kutute asimbika katindiki ka boye mwasi akufi or mwasi azaki déjà envoûté depuis kala or ba envoûtement déjà kotaki or diable déjà kotaki depuis kala bandeko nanga na obetele bino lisolo oyo avec douleur lisolo o no betele bino na pasi na motema mwana mwasi o bomona kande bomoni kitoko aza na efi moko bien aza vraiment kitoko makasi mwana mwasi abatu azalaki na epe bien mutu na epe ezalaki nango normal eloko nini eyaki kokoma po epousse papa oyo abeta mwasi na ye naza si bomoni video ya liboso o na tieli bino na video na nga ya liboso
bomoni ke madame oyo mutu na ye eyaki kobouge kasi bitima kaka boye aboujaki mutu. Alors na video on a teli bino bomoni ndenga telemaki bomoni ba photo on a teli bino na photo on ndenga kufeli ozomona ke eza différent. Mama oyo mutu eboujaki ye abelaki mutu bandeko nanga. Abelaki mutu mobali azalaki te mobali aye kokuta mwasi apanzi biloko nyonso bokoyi ko imaginer te. Ba obo bandi video on a bandeli vraiment bomoni video on a teli bino ezolakisa ndenge mwasi apanzi biloko nyonso ya ndako akati voir même na ba document ya mobali. Bandeko bana Afrique du Sud bayebi, bandeko bana Cape Town, bandeko bana Afrique du Sud partout bayebi. Afrique du Sud mukanda eza eloko moko ya lisekite. Afrique du Sud mukanda eza eloko ya pasi. Eza eloko ya pasi po mutazwa mukanda. Alors moi mama obozo mona mutu tango ebougeye apandi biloko nyonso andako. Bandeko nanga to aimé na vidéo. To aimé vidéo la famille, to aimé vidéo, en tout cas to aimé vidéo, to partager histoire oyo. To partager histoire oyo ndeko yo mutokutana na histoire oyo, partager histoire oyo eko sunga ba foyer ebele. Okutana na lisolo o ndeko nanga partager histoire oyo ekosunga mabota ebele, ekosunga ba foyer ebele, ekolamusa conscience ya batu ebele. Partager histoire o bandeko. Ceux qui pèsent mbalano ya liboso, au s'abonner, au commenter, au partager et au sala malamu mingi. Et wana avant de continuer l'histoire na biso to yekope sa mbote na bandeko oyo basutenaka Irsil Botela TV, to pesi mbote na bandeko nyoso oyo vraiment basutenaka chaîne na biso pour que ekende liboso. To pesi bino ba mbote esika bozali chouchou de mon cœur, chouchou botelwa, chouchou botelwa de mon cœur, bambote na yo esika ozali, en tout cas umela tata mwasi ya bana, mbote na famille botelwa nyonso, babizou na bino esika bozali, mbote na famille Kuta, mbote na princesse Alegria, princesse Alegria, kaka ndengo lingaka ngai ma chérie ngape na lingaka yo mingi, princesse Alegria na lingaka yo mingi, mbote na Linda bukulu ya balinda, wana na moni madame Guillaume, babizou na yo esika ozali. Bandeko nyonso obo soutenaka Irsil Botela TV, ba ona tangi kombo na ba ona tangi kombo te, en tout cas nzamba lola apambola pe abatela bino esika nyonso bozali. Donc ba bénédiction ya nzambe et localiser misala na bino, et localiser mabota na bino, et localiser bandako na bino, nzamba pambola bino po bozalaka wana pona ko soutenaka musala ya Irsil Botela TV. Ba mama nanga ya France, ba mama nanga ya Belgique, ba mama nanga ya partout na poto, ba mama nanga ya États-Unis, mama Christina, ba bisou na yo esika ozali. En tout cas mama Charlotte boza ebele, nzambe apambola bino. Wana tozongi na lisolo na biso bandeko, lisolo oyo eza lisolo ya pasi. Lisolo oyo eza lisolo oyo epesi pasi na bandeko na biso. Epesi vraiment pasi makasi. Mama na biso tango mutu ebouje ye azaki sous na contrôle te. Tango mutu ebouje ye a perdraki vraiment contrôle na ye, abandi kopanza biloko tu ya ndaku. Mama apanzi akati mikanda ya classe ya bana, akati ba certificat ya bana, akati biloko nyonso, apasoli mikanda nyonso. Alors mobali azalaki te. Mobali azalaki te, mobali ayeko ya amoni ndenge mwasi apasoli biloko. Mwasi apasoli biloko nanga ndenge nini. Atala boye mwasi mutu deja essayer boujaki, mwasi essayer kondaki po abela kape makasi, donc azaki sous na santé ya malonga te. Bino mo bomo na santé o na tie na ba photo na etango aza penza bien tie make-up na santé o na tie tanga aza sous na bo moite, bozo mona bozo comprendre que mama oyo ezaki ne loko moko bandaki ko marcher te epana ye. Alors mobali azwaki kanda, tanga moni ba mikanda na ye epasuki, amoni ba permis na ye epasuki, amoni biloko nyonso ya valeur biloko mosusu oyo bakoki même pas ko kende ko renouveler yango.
ba certificat bana ezaki na biloko ebele o bakoki même pas kokende lisusu ko renouveler yango epasukaki ba biloko mingi ya valeur ebebaki apanzaki ndako epesaki papa kanda tanga bandi koloba moni mwasi nenga telemi papa bandi ko regretter mutu ebouger nzoka belaka ne liboma tala boy ayokaki kanda nde etindaki ye abeta mwasi wana na se ya kanda comme abandaki kobeta ye na se ya kanda ndenga tindikaki ye ka mukie abeti na mwa likofi nde bomoni mwasi ayaki kokufa. Mwasi ayaki kokufa mobala abetaki ye na se ya kanda ndenga panzaki biloko na ye epesaki ye kanda nde apusanaki poke abeta ye. Alors comme ezalaki déjà ba plan ya diable, comme démon déjà kotaki, comme ezalaki déjà donc ba proposaki déjà na monde ténèbre de ba bongisaki ke liwa oyo ekoleka boye nde mama na biso ayaki kokufa. Bandeko nanga ezali kampo moko ya pasi. Ezali solo moko ya pasi bandeko na il faut ko priaka, il faut ko bondelaka bandeko eza makambo ezo komela bato na vie bomona ka likambo boye komi na vie boyeba mozindo ya likambo wana te ezalaki ndenge nini ebandaki ndenge nini eya na ba famille musu ba déclara ke mutako obala te eya na ba famille musu ba déclara ke mutako obala me mutako okende musika te eya na ba famille musu ba déclara ke mutako obala me akoumela na libala te toyebaka te tant tobala naka tosangisaka de famille na famille eza na bamakambo nango tango bali osangisi de famille yebake kindoki ya de famille esangani famille na famille ezaka na bamakambo nango famille na famille eza na bahotel nango o batelemisa famille na famille ena botel ya kindoki o batelemisa bandeko il faut kobondela eloko epusaki mwa moso abela liboma bato bayebaki te. Si bitimaka boye mama na biso mutu ebujaki ye eloko epusaki mama na biso mutu ebuje ye bato bayebaki yango te bandeko bato bayebaki yango te pamba boye mama na biso mutu ebujaki ye pamba boye kaka aki kopanza biloko mobali na ye pour que bapesa mobali na ye motema ya pasi po bayebaki ke soki apanzi biloko mobali na ye akoyoka pasi akoma tina point ya kosimba ye na nzoto tanga kosimba ye na nzoto ata simbi abeti baku ya makasi te akufa. Bandeko bomoni sika liwa ya ndeko mwasi euti epesi pasi na batu epesi pasi na quartier epesi pasi vraiment na famille epesi pasi na bandeko o babungisi mwasi na bango na bandeko o na mobali o abungisi mwasi na ye na famille o ebungisi ndeko na bango. Papa na biso tanga betaki mwasi na ye ayebaki teke mwasi azokufa abetaki mwasi na kanda abetaki mwasi teke abete baku ba place pasi pour que mwasi akufa abetaki na se ya kanda atindikaki ye abeti likofi abetaki ye vraiment na se ya kanda abetaki pe makasi te mais comme liwa déjà etelemaki diable déjà telemaki atombolaki déjà liwa pona bango yango bomoni mama oyo akufi. En tout cas la famille tozana tozo kende fin de l'année. Pas de distraction, pas de temps mort bandeko nanga. Liwa tang ezoya eluba te. Mama na biso o papa na biso o andimaki te ke soka simbi mwasi na okufa. Mwasi o andimaki te ke akufa malgré mutu ebujaki ye malgré mutu boye azaki mutu ba mema eka na hôpital ba ke ko faire soigner ye azaki mutu ba meme na mabondeli ba bondela pona ye abika. Mais bomoni likambo oyo eza ba plan ya diable déjà a planifiaki ndenge likambo oyo ekoleka do ba planification ya monde ténèbre lelo mama na biso akufi. Combien de basi o ba kufa na bandaka mabala o po mobala betaki ye toyaka a toyaka oluba kaka mobali mibali ba mabe mibali ba obeta basi ba kufa mobali aza mobali moko mabe toyaka olubango. Mais il faut to salaka analyse toyeko analyser bien toyaka ko analyser bien que monde à ténèbre ezali susu malamu te esi etelemi esi reva ke batu mingi ba koma na ba prière makasi kana ba mois ya novembre décembre monde à ténèbre
comment sacrifier pour na ba décembre ba comment sacrifier avant kutuna même décembre ba sacrifice zo salema pour ba yebi ke batu ba tele maramakasi na ba prière na mois ya décembre ndeko nanga yo oyo landa vidéo oyo en tout cas soko lemba ki na mabondeli ndeko lamuka na mabondeli telema na mabondeli diable azokota mingi na ba foyer. Diable azokota mingi na ba foyer, diable azo détruit ba foyer belé, basi belé baoza ba victime liwa, mobala simba ki ekabo ya kufi, mobala beta ki ekabo ya kufi, tozo finga bana mibala batu, tozo loba, mais tozo bosa na peke diable azokota kakati na bango. Mobali mokota olingo beta mwasine na ba kukota mabepo mwasina kufa. Mobali moko te a beta mwasne jusqu'à la mort a lingate ka beta mwasne pour mwasna kufa mobali moko te eza pasi la famille to telema na mabondeli to telema na mabondeli histoire on a betel bino eza histoire vraie o esalemi na Afrique du Sud Cape Town eza histoire vraie où esalemi vraiment na Cape Town na Afrique du Sud. Alors bande konanga il faut ko telema na mabondeli, il faut ko lamuka na mabondeli, mokila lelo koma nango mabe, lelo koma na mutu bobota ma famille moko te, papa moko te, maman moko te, bokutanika na pays étranger mais asalela kao jalousie moko pas possible. Lele koma batu bakoma oyina yo mutayini yo akoti sikindoki na makambu na yo azo souhaiter okufa boyeba na kutute musu boyeba na kana pays o bokutana mususu kutu donc bosola kutuka boni bien mais a jalousa yo sans yo yeba monde za mambebele bande kunanga en tout cas to bondela likambo ekweli ndeko oyebite likambo ni o diable azo planifier pona yo lobby to bondela makasi nzambe a protéger ba foyer na biso to bondela ba makasi kimia nzambe elandaka ba foyer na biso po soki kimia nzambe zolanda na ba foyer na bino en tout cas makamba boye ekoyate. Alors merci na bande nyonso o balandaka biso wana tokomi na suka ya émission na biso na yaki vraiment kobetela bino lisolo o vraiment avec douleur na motema nzambe apambola pe abatela biso nyonso nzambe abatela biso toko mati na fin de l'année toko tambula ya sika na kimia nyonso. Alors merci na bandeko nyonso o balandaka biso Irsi Botela TV na pesi bino merci na bandeko nyonso o balandaka chaîne na biso bo continuer ko soutenir biso ceux qui zambala no ya liboso o tomber na Irsi Botela TV o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi wana tokomi na suka ya émission na biso. Bisous, bye. Tobosa na ba j'aime te, tobosa na ba partage te, tobosa na liloba ya malamu te. Merci.